Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Vous avez là Rolanda Kanbe News dans un plaisir ya ko présenter bino yango mokolo ya lelo. Marche de soutien à FRDC Salamina Lubumbashi pe Kolwezi avec impact na idéologie population congolaise nyonso bazali ko telema pote FRDC et défendre ekolo pe monguna lekate. Mobange na marche et salami lelo na Lubumbashi pe na Kolwezi ezali na tina ya ko soutenir l'institution provinciale ya Grand Katanga. Pena appel au chef de l'État à Salaki pour na soutenir FRDC. Suite ya appel topé à mobilisation oyo ezalaki lancé et pas ya chef de l'État commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sengaki na batu nyonso tout ba soutenir FRDC topé bakota na armée congolaise. Ezalaki na appel ya gouverneur ya Katanga ne asalaki appel oyo asengaki journée ya lelo jeudi 17 novembre 2022 pena mukolo ya samedi 19 novembre 2022 marche et salama na étendue mobimba ya Grand Katanga pour na soutenir la force armée ya République démocratique du Congo. Mercredi 16 novembre 2022, Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde, chef du gouvernement, a délégué qui va membre ya cabinet na ye pour na participer na marche oyo et zali ko salema kuna na Grand Katanga. Après ko salema na ba ville mususu et zalaki tour ya Lubumbashi pe Kolwezi na mokolo ya lelo oyo marche et salami avec impact na idéologie pour na ko soutenir ba FRDC ya République démocratique du Congo. À l'issue, il y a réunion au ministre et enseignement supérieur et universitaire, parce qu'il y a des acteurs, il y a issu, il y a professeur, enseignant, il est décidé, formation militaire, na année à Liboso, il y a Bana Oyo, Bakobanda Université, pour na toujours côté na dynamique, il y a défense, il y a Mbokanabiso, il y a détails dans le reportage, il y a Fabrice Kirombe. Réunis dans la salle de promotion de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Problème il y a est la République démocratique du Congo et ezali ko déranger ba couche new surtout il y a République démocratique du Congo. Réunion oyo et salemaki mardi 15 novembre 2022 na Académie des Beaux-Arts et ezalaki na invitation ya ministre ya esu ne abengisaki ba chef d'établissement topé ba recteur ya ba université new surtout ya République démocratique du Congo pour na kosolola na tina ya makambo etali est République démocratique du Congo na appel au chef de l'État à lansaki pour na ko intégrer topé ko soutenir FRDC ya République démocratique du Congo. Et sengeli toyeba masolo elekaki kitoko entre ministre na ba recteur topé ba professeur oyo bazalaki wana na kobima na bango déclaration ya ba acteur ya enseignement supérieur pe universitaire balobaki boye. Sur invitation du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État, propose l'application dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants et étudiantes. Armée congolaise ezali pe kosenga na batu mitu ezali kosala malamu po bayeba kobatela mboka malamu yango wana ba initiative ya botope déclaration na ba demande oyo ba acteur ya enseignement supérieur basengi esengeli ko étudier yango malamu pe ko mettre yango en pratique na lombango
pona armée congolaise ezala makasi kaka na bitumba te kasi tina batu oyo bazali na mutu bakoki kopesa pe mayele ya malamu oyo kosala pe bitumba ya Est République démocratique du Congo esila na lombango boyende ezalaka. Oui. Asbel, les amis du docteur Jérôme Sokolo, basalaki bongo dépistage volontaire pour certains d'entre eux, et surtout dont yabakisi na ba population nécessiteuse ba détail bolanda yango na reportage au Pambate Salamaki na commune Matete. Notre sortie officielle il y a 2 semaines. Après 2 semaines, il y a sortie officielle na bango Asbel, les amis du professeur docteur Jérôme Sokolo, na partenaire naye la firme Chalina ba organisaki dimanche oyo 13 novembre 2022 campagne moko ya dépistage pe ya kokabola ba kisi ya ofele et pa ya moto nyonso tu oyo alekaki wana pona kosalisa ba examen et sengeli toyeba ba papa ba mama pe ba artiste ya mboka oyo ba lekaki pona kosalisa ba examen koyeba état de santé na bango. Événement oyo esalamaki na terrain ya Tchobo na Matete et pa iwapi campagne oyo esalemaki avec impact na idéologie na miso ya population ebele pe na baminganga ya lolenge la lolenge oyo bazalaki na activité oyo. Docteur Jérôme Sokolo ye alobaki boye activité oyo ezali na cadre ya ko soutenir vision ya chef de l'État topé ya gouvernement oyo ezali na société population congolaise bazala malamu benzoto ezala makasi. Na simana yango coupure ya riban esalamaki pa ya médecin chef de zone ya commune ya Matete. Ya motu ya na activité et sengeli toyeba Asbel, les amis du professeur docteur Jérôme Sokolo bazali ko soutenir idée ya gouvernement topé ya chef de l'État oyo azali na posta population topé peuple na ye ba vivre malamu ba initiative aboye topé ba soutien aboye pa ya chef de l'État ya ngonde ezali ko senga pomboka etombo mape population congolaise ba vivre malamu ba eba état de santé na bango na souci ya chef de l'État boye ndeza malamu. Oui. Aigle Construction ezali ko faciliter ba Congolais pona ko construire bandako na bino opesi mbongo okuti batongeli ondako avec un partenaire idéologie surtout bandeko ya poto bola muka ba melio mbongo mingi tope otini mbongo na famille ba lié pe mingi tala solution yango yo Aigle Construction. Tata mama mwana olukaka otonga ndaku na Kinshasa tope na République démocratique du Congo tala occasion et pesa melio yango oyo Aigle Construction eye pona kosalisa na ba travaux na yo nyonso ya kotonga ndaku pote na mwa mbongo moke oyo za nango okota na ndaku ofanda lokola ndaku oyo bozali komona 7500 ya pamba 2 chambres salon avec un partenaire idéologie okoti ofandi na bana e Aigle Construction oyo ekumbami na ingénieur en construction et IBTP Amos Dibarika bameli mbongo trop yebela surtout bandeko za na diaspora otindaka mbongo na famille baliaka yo tala esika ya kotinda mbongo yango yo epai ya ingénieur Amos asaleli yo musala mutu akoyiba kayasa azali te mutu akoyiba sima azali te nyonso ye moko akozwa en charge ebandeli tina suka. Ingénieur Amos Dibarika ye moko azali ko expliquer aw. En tout cas, dans Aigle Construction, nous avons un service ebele. Nous avons un génie civil, où ils ont englobé bâtiment, nous avons un assainissement, marché assainissement, c'est-à-dire terrassier, curage, tout ça là-bas. Puis nous avons une topographie. Autre topographie, nous avons une équipe d'architectes qui est disponible à chaque moment. Nous avons un poste à plan à Bengibiso. L'architecte va mieux placé. Après, s'il a besoin d'aller, comme ça, à partir du bureau nabiso, tu traiter, tu travailler en haut. Ce qui a ces peli, qui est biso peut saler les musala, à partir du plan nabiso,
tokoko salela EP de vie ceux qui apprécient de vie na biso et to bandi masolo ndenge ezalaka kaka. Ceux qui ont dit qu'on soit service Oyo Benga plus 243 89 74 72 812. Tope ok na bureau na bango ya Aigle Construction et Zomi na boulevard Lumumba pembeni ya Apocalypse 22 na machine à sans fil et sikanini ba kozwela yo solution pour na ndako na yo umela mbula na mbula esilaka te bakosala expertise pe basiliseli yo mosala nyonso kitoko osepeli mbala moko. Tala moto akoki kosalisa yo ozalaka na tante opesi ye mbongo obosani ozeli jour musala ekosila oyo okoti na ndako ofandi oyo elonga te elonga. Beltexco azali continuer ko servir ba congolais à travers ba produit ndenge na ndenge kayao stylo Simba avec un partenaire idéologie. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba kaye yao ba stylo Simba pe ba kaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba kaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti responsable, maman responsable, bandeko nous sommes sur nos rabans, pour baser la classe. Beltexco comme mesano, amène nos bakaye qui toko babengi bakaye ya ou ya Beltexco o ezali bakaye réussite. Bakaye o mo na so comme lango a ko chouer te po ezali bakaye ya réussite. Bakaye o couverture ezali makasi, ba papier ezali pembe, ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi. O ya magasin na biso ya Beltexco ezali na zone monene, o soma ba stock nous sur bolingi, okena ba point de vente nous sur l'intérêt à payer dans la succursale, pourquoi pas la Kinshasa dans le distributeur, pour ce bakaye qui toko ezali bakaye ya ou ya Beltexco. Et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi. Mbongo ekomi ya botangi yonto lingi kosala ba don à l'école et ya kosala ba réservation na service commercial, en tout cas ba kosala les livraisons à domicile. Tous à l'école avec les cahiers ya ou de la société Beltexco et stylo. Ko bossa na te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Semble-t-il les arana problème moko entre banoko na banankasi ya mibali na bango wana bokoyo kango mingi surtout epai ya ba Congo conflit moko o esila raté c'est-à-dire noko il faut pona entre banankasi na ye topé mwasi na ye ba détail tolingi ko beta lisolo yango mokolo ya lelo ndenge bazali ko biso awa na reportage signé Fabrice Kirombe. Tambola na Kinshasa omo na makambo tambola na Kinshasa makolongulu okota mayanzi bati ya banoko bozwa kiti bocha awa liboso bovanda boyoka comportement oyo ezalaka bati ya noko balingi banankasi na bango na ndako te bazali ko intoxiquer bana bazali wana pona ko intoxiquer mibali na bango ke banankasi na yo bayaka awa te banankasi na yo bazali na kindoki ranking yango ewita wapi ba misusu balobi banankasi nde base comportaka mabe ba misusu balobi pe basi ya noko nde bazali mitema mabe balingaka banankasi ya mibali na bango baya na ndaku te yango biso tosololi na population boyoka ndenge balobi bo soki banankasi na basi ya banoko matata ezali c'est-à-dire eza nango par rapport na selo coutume na coutume mais koya kotala yo na kini na réalité ya kini yo mwana kasi mwasi ya noko ifale azala lokola camarade na yo po soki otosi mwasi ya noko ndo okoreusir ozoluka na vie
soko manqué mwasi ya noko eza lokola o manqué noko yo pe mwasi ya noko jamais oya na famille ya bato po ya kokabola oye mpona kotrace nzela po bongisa famille lobi bana okobota wana basunga bango na banakasi ya mobali na yo eza mabe makasi mpona mwana kasi oyo bakobanda komanke mwasi ya noko na yo naomona ata meme mwasi na ngai na banakasi na ngai bazoyokana te banakasi na ngai balinga kolia mingi siko biloko balambaka eya selo kalikile ya mbongo oyo nazwaka siko nyonso mwasi na alamba biloko boye mwasi na ye boye omona ke garder bande mwasi na nga pe garder bande na ye po banakasi vraiment soki vraiment po bozala bien po bo réussir na vie il fallait bozala bien na basi ya banoko na bino soki lelo ki obebisi kuna yeba ki obebisi pa noko o mata okita oganye eloko mongo te po mwasi na nga aza ngai soki lelo na beli mwanakasi osokola ngai te mwasi na nga nda kosokola ngai mwasi na nga nda yebi na zwito na zwite eza mabe makasi banakasi pardon vraiment na sengi bino bolimbisi bo changer ba changer bana ndeko na baza bana na yo pona nga voma nde nazalilaka bana bandeko na nga mibali baza bandeko na nga baza bana na nga noko bokola bango ata papa na bango aza tata papa na bango azali mais na ofute bango minerva po bayebi ke lobi na nga eza pona bana wana nga na koko olemba mais bana naye batali tata mwasi na biso azali te to ke osunga tata mwasi na biso okomisa pe ministre na kati wana yo oyeba te eza destiné nzamba salaka famille na famille babala na te mwasi wana paki aboti na famille na bino ko négliger te ponde ko na akufi okomone mutu pamba te bana na fo babonga po bana baza ya yo te baza bana bato nzambe yo komo landa bana bandeko no ko ina bana bandeko no pourquoi siko so yini bana bandeko no bongo bano ya yo ya sima so bandeko no ba yini bango ya mibali sike baza pe bambe ezate ke lingolo babasi nyonso bandoko baza mitema mabe to baza mabe te ya mabe bazali ozoyoka ya mabe bazali ya malamu pe bazali bato nyonso baza ndenge moko te bana kasi ya bempoli bazali o pe ya respect pe bazali zomona siko mabe ya mingi nde nini mususu akozala za deja na comportement ne ya mabe ya buta na bana na famille na bango tanga yeko kota deja yeko kota na famille batu ale abandi ko intoxiquer mobali sera koki mobali te mobali aza faible mobali mususu baza faible mobali mususu baza dur sera kuta deja na faiblesse mobali aza faible ale a profiter na faiblesse mobali akomi ko bebisa kokota makama mabe na nini ale yango moni ba mesa tanto aneza kaya kuna bazoyokana te wana kuna babe banaki lelelele a cause ya basi mususu ya na ba comportement na bango mabe osomona yango na conseil na kopesa kaka moi soko ye na libala toza kana comportement malamu ko ba ko supporter bana kasi ana po yo po robota po yo po robota oboti pe zwa bango nyonso tu ndenge moko donc okuti ambiance bato eza déjà na famille bato yo pe kotaka na kati ambiance po okoti na kati famille na okomi ko partenir na famille wana yaka na conseil ya malamu yaka na bizalela malamu na ndimite ke soki yo ye na bizalela malamu bongo bato bango ba no fichier bizalela mabe pa na non ezalaka te bana kasi pe biso pe na part na biso bana kasi pe te ba kotosaka pe basa bandoko na biso po mabe ezalaka te conseil na ngaka yango wana banoko pe bozwaka pari ya basi na bino te bozwaka pe pari ya bana nkasi na bino te esengeli noko ayebaki azali chef ya famille azala na katikati pona kokontrole famille na ye na mwasi na ye po lobi bana nkasi pe soki bobebani na bango lobi bakosunga yo te soki okomi na pasi kasi bana nkasi pe bino boyeba mwasi ya noko azali pe responsable lokola kaka noko azali il faut ko respecter ye Kinshasa et l'équipe partout. Intronisé comme grand chef na Mongo pe na culture ya Baekonda Fally Ipupa di Cap la Merveille et Salamaki Mokola Lobby avec impact toujours na idéologie. À part qualité na ya kozala artiste musicien international oyo azali kosala fierté ya République démocratique du Congo
awa na mboka pe libanda ya mboka na mokili mobimba. Artiste musicien Fally Ipupa Handicap la merveille bakisela ye Aigle azalaki intronisé prince ya culture ba ekonda lobi mokolo ya mercredi ezalaki avec impact na idéologie nde sika wapi intronisation ya Handicap la merveille esalemaki epai wapi akomi prince ya culture ya bana mongo oyo ezali tribu moko ezalaka na Équateur esika wapi Fally Ipupa Handicap la merveille azali d'origine ya côté kuna ezalaki na présence ya batu ebele ya lolenge na lolenge oyo bayaki ko assister na intronisation oyo elekaki avec impact na idéologie ba artiste musicien ya Équateur bazalaki wana Prophète Deniles l'homme à pétage yepe azangaki te azalaki wana Aziz Makukula tope ba sponsor na ye oyo ya brasserie esika wapi ye azalaka soutenir Fally comme salagi événement munene ndeto ye wana pona ko soutenir ye na communauté na biso na ndina ole de présenter Valère ya banambongo donc grand notable c'est ça ouais grand notable on mérite on mérité parce qu'il a fait un bon travail. Et puis chaque photo là abinara bilo ya mboka. Abinara bilo ya mboka, c'est-à-dire azo valoriser culture ya banamongo. Ya on biso beto to soutenir comme notable. Et bien na mongo ezali ba mongo, ezali ba sakata, ezali ba tetela, ezali ba na mongo donc bazebili. Donc il a maintenant Laura ya batwana nyose ya simana e baotia e bitiko maboko. Cérémonie et déroulaki bongo na présence ya ministre ya culture PA pena simana yango na discours ya madame Catherine alobaki Fally Ipupa azali kosala fierté ya République démocratique du Congo yango azali ko mérité azala honoré na village tope na mboka na ye. Ko bandalelo Fally akomi prince ya culture ya bana mongo raison na bango ezali na tina ndenge na badiske na ye nyonso tu azangisaka te kobeta miziki ya mboka na bango pona kotombola culture ya bamongo. Kinshasa eleki partout. Jamais rata TikTok mboka ya bana na bana kuna ezaka ba danse tango mususu comédie mais ezaka pe na ba conseil mususu surtout ba fille o bazaka déçu na mibali okuta mwana ya 18 ans azali na 15 déceptions mibali c'est-à-dire ye ba déception ya chaque mois bolanda conseil ya muninga na bino yaya na remarka eloko moko la plupart ya ba filles basaso basone mibali na bango zela mobile ya benga to mobile ya koma alors que bino so mibali boza en kanda ma plus ezalaki pas moi na moi si quand tu trouves que ton homme ne t'appelle pas depuis le jour où Bouswanaki. Mais tu prends ton téléphone, bengaye. Tokomela ye. Oko komela be tu vu 7 heures. Okomele 12 heures abe tu vu. Okomele 15 heures abe tu vu. Mais so bengyo yamba. Ako yambo insolemment ma aurait hein? Et ça a bien parce que c'est toi qui as appelé. Nga na pendant 3-4 jours na sole na mbad nga et puis na ndinga mabe. Na benga te. Yaya. Et simba te. Ero simba te pe ero simba kate. Pour silence nanga et pas na ye, ça dit trop. Moi mon bali aza le roi bébé. Bako la kate. Biso basinde toza ona pona ko sala bango. Bazala. Eh. Une fille mère aza mutu moko asalaka presque nyonso sauf rien. D'accord? On se comprend? Mobile à cause en a tort. Oui, je n'en disconviens pas, mais tort en on n'a pas na reçoit téléphone na bengue et puis quand je vais l'appeler na benga été pour na rappeler ma kambo et les kanaki pour que tout soit na non na benga et pour que na bosana to bosana o les kanaki bana verni o pe bazala ndenge na mati likola balko pour na sala vidéo na kimi na sema kele la verni mais ezokota kaka na choix te faut kana doba parce que na banda qui déjà moyen na katizate pema vous comprendre benga mobile na yo so ezaki ko swana kina ye benga mobile na yo
s'excuser ou bien obengiye so moni kokokoka ko s'excuser te oyebisika que je vais te voir le soir. One bar makambo silia. Yo eba osenga mobile pardon indirectement te. Mobile va senga que pardon indirectement so sali que tu es incapable de senga pardon comme pardonne-moi mon chéri. Ngana senga pardon indirectement deux fois. Parce que mobile nyon sauté azala wana pour non senga moi si pardon. Mobile mususu azala wana on senga moi si pardon mais indirectement zoko sona moi ba cadeau, azoko sona moi ba rendez-vous. Mais c'est à toi de faire en sorte que abosa na likambo wana oboswana ki. Oswana na mobile nao. Bengai. J'espère que le message est l'équipe vidéo oyo et ça la ba te belé tellement ba bion ma race. Nebi kende en lobby boye na suisi mité ma batu monsieur stay bisou ciao. Donc na suka ya KNB lelo nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango bo continue kolanda biso na chaîne YouTube na biso KNB News pe na ba plateforme na biso nyonso ya ba réseaux sociaux KNB News na Facebook bo s'abonner mingi surtout na Instagram pe na TikTok pourquoi pas kuna bokuta ba détails ba reportage nyonso o to sala kabino avec le même plaisir nde to mona ni mokolo lobi magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino